Bien, shalom peuple de Dieu, salutations et bénédictions au précieux glorieux, victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés, qui continue toujours à nous aimer. Et c'est pour cela, aujourd'hui encore, nous venons ensemble pour que nous puissions écouter ce qui est la volonté de Dieu. Vous avez dit que le frère Jean Corbera, ici pour nous partager aux Zambé, à Zopesa, ensemble, nous tout le monde a créé discerner et puis te mettre en pratique. Alors aujourd'hui, les amis, les mots que je suis vraiment tabou. Les sujets et même aussi division, querelle, haine, la surtout. Alors le lot on gâteau décortiquer en haut, tout le gâteau expliquer en haut. De façon que pour nous comprendre le temps de yo qui en haut, je l'ai côté spirituel parce que tout ça ban en Zambie, tout le monde a été tout ça bon, tout le monde est lingo za kati na biso et que nous faisons le cadre na kati ya mboka RDC et ça bato fasi et te bato mingi babasi balembi bato mingi baza découragé mais dit de nous dire que ceux qui doivent affaiblir les jours de la détresse force na biso za ke détresse exact mboka pour les bato to si ya mabondeli to bele la kombo na Yesu ndenge toki nzembo exact ko te ya biso to bele la kombo na Yesu ko lokomi ta ko bele la kombo na Yesu na solo pote yango na biso yango ete ko pesa biso oyo to sana na besoin de quatre mboka wana alors yango ete lelo eza journée aussi vraiment te reparler dans le sujet que nous avons moulaï, ce qui te recommande aussi ça te pour la R, pour le paquet, pour continuer en gros aux alternances A ou B. Yango oyo popo nango na kokota mozindo na kati ya mate ya nabiso, boso to kosenga na merci na Nzambe pour na nguya zo pesa biso, bomoi, epema, bien na bandeko bino nyonso boza connecté na Facebook. Partout na télévision, na site et tout ça bien connecté tika Nzambe aza na bino aza pe na biso et ensemble avec biso tant yo kiango za l'esprit de discernement yo pezu ango examiner ango parce que tout ça ya kokokate tu na lilo bato esprit parti mais au mieux c'est tout ça c'était pas poussé na biso mo bezo poussé par le Saint-Esprit et zo lo bakatike et peso maloba oyo ya pe ko transmettre na bandeko tout le cas solution ndenge nini oyo te mboka wana ekoki kotambola parce que ça la passe eza mboka oyo tobengi ya bada ya tata moko mama moko ekolo moko mais lelo tala ndenge mboka ebandi kokende ezosala mawa komona lelo na bamboka oyo tozali ndenge baza organiser mais biso toza organiser te et jusqu'à présent tozomona souffrance ezokontinue passe ezokontinue bato bazolela. Alors il y a un autre relique qui est trop tel à ce moment Jésus-Christ Nazareth. Totongo le long, la sotota n'angomba, là si c'est quoi na biseko luta. Il y a des solutions. Ce qui est total côté nous solution ça. Tout ressemble ensemble pour nous continuer. Matin la biso. Seigneur Dieu, nous te louons, te remercions Papa pour ton amour. Merci Papa pour ta bonté, ta fidélité. Que ta volonté soit manifestée. Tu es le Seigneur, tu es le Dieu qui ne manque jamais ta détresse. Que ton nom soit loué, soit glorifié, soit élevé. Merci pour cet espace. Merci Papa pour notre début et la fin. Nous donnons cette journée en tes mains saintes, ainsi que nous détruisons tout ce qui est au contraire de ta volonté. Merci aussi à nos frères et sœurs partout qui nous sont connectés avec nous. Seigneur, que ta volonté soit faite par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur Rédempteur. Amen. Bien, merci. Bandeko était to comme Nathan auto parler titre na biso lelo to koloba. Ezali nani azali moponami ya kiti ya bokonzi na Congo. Nani azali moponami ya kiti ya bokonzi na Congo. Tomoni moponami et puis tomoni mokonzi. Et puis tout le monde kiti eliko lobanini kiti ezali eloko bafani saka moto kiti moto akoti na ndako no faut pas de ça pour azala l'aise
mutakoti na bureau à côté de matin, il faut offendre pour azala l'aise. Kito tozolo bezali kiti ya pays, kito tozali ko bezali kito babengi trône ya Congo. Et si toyebi trône ezalaka na mokonzi moko. Toyebi trône oyo ya biso physique ezalaka trône oyo ezali renouvelé. Moto akoya mususu ya remplacer koti. Mais toyebi trône babengi trône ya Nzambe eza éternel. Eza na remplacer mais ya biso ezali remplacer. Yango to bengi kiti ya bokonzi eponemi na nani. Alors to yebi tant babi bokonzi ko lobake o babengi président, chef de l'état, o babengi autorité, c'est lui qui dirige ou azo diriger pays ou bien diriger organisation ou bien association ou bien mutualité ou bien quelques groupes ou etangami etc. O to bengi président. Être président et bengali na motonyo sauté. Président et bengali na motonyo sauté, ministre et bengali na motonyo sauté. PDG bien entendu sauté, ingénieur bien entendu sauté. Alors tu as tout découvert les lots qui sont totalement na kobandani na biso balobi que toute autorité vient de Dieu. Sont totalement na Romains chapitre 13 na verset 1 à 2. To mona makoma mindingi et le na biso na 1 balobi que toutes les personnes soient soumises aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Tout le monde ba autorité nyonso oyo qui na mboka partout, les autorités oyo bazali instituées de Dieu. C'est pour cela que total dans verset 2 balobi na biso que c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste quoi? À l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront quoi? Une condamnation et même. Babi c'est pour cela où la résister n'a pas autorité parce que nous sommes autorité à Nzambe. Mungu n'a pas à ça l'autorité peut jamais à kotia autorité. Mungu n'a à déplacer ka autorité. Et une koloba nini? Et une koloba le diable a koko zoa qui bokonza mutu a kepe son pa mutu mususu. Diable a cause malade pas songolo pakala a que plus ça pas songolo pakala azu malade mususu a transmettre en il y a zana maelo wana asa ila kango et nko robanini ezana base mususu aza mwasa mabota tellement za patienter ali ko patienter alinga ke kota na batu ya miso o babenga ka lisu moko do bazana 3 miso mais babenga lisu moko lisu e monaka ake kuna poalu ka mabota metanga zo kota mutu ana sa moni azana mabota akupe sae o yazana donc azana iloko minza na kati na eme akeko luka susu eloko ezalo kwa ko inda kibokonzi mususu azoluka ke aluka mbongo makoti na kati na nganga zo mona yeke azami akozala ministre ou bien akozala directeur akozala PDG ni azo senga mbongo ya kozwa étoile wana akozwa o babengi ndeto benga kanini to bengi ni destiné na yo azwi étoile na yo a transmettre ngo na bato akoya kosenga ke ya linga za ministre do ezalaka yango moni musu babaka non toute autorité musu ya ka panza mbete non autorité nyonso nzambe sa établissa na bamboka ke non président kozala roi tout conseil sa établissa o yani zaka déplacement na o monguna asala kakati na biso et yango so totali balobi ke o ya ko résister na nani na monto babengi autorité azo résister na l'ordre o yonse a Nzambe a établi. Alors ndenge elobi biso na 1 Corinthiens chapitre 7 na verset 7 balobi mais chacun tient de Dieu une don particulière, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Chacun azali na badon o ezali particulier na kati na ye ndenge na uti koloba na première bike biso tuto ba président biso tuto ba ministre te biso tuto za ba directeur te donc Nzamba tsana kati na biso biloko moko ba bengi to benga tout temps sous forme de emploi yango ou bien eza étoile ou bien eza don eza loko destiné eza na kati na yo ou eza ko fonctionner donc ezo ba mso to benga ngona terme ke eza na makila tant so azana makila famille royale on a un jour mutonga komi roi komi boba donc koko na zalaka ndengo wana
Vous comprenez, Nzamba Sara Biloko wana ezandingo wana. Donc ils ont comme constitué corps. Ndenge tozana kati ya corps. Corps ezali tozana lisu, tozana ba matoi, tozana munoko, tozana partie nyonso nzoto. Jamais vous la mungana tongo bo likola lobi ngana en tout cas le na dessiner comme na lisu. Jamais eko ça le matin. Et ça le matin, likola otika lokolo. Lisu otika lisu, lito otika litoi. Ozomon. Mais sikoyo na monde o babengi invisible bango basalaka biloko o na selon na molili ba changer na ndenge na bango basalaka na ndenge na bango. Alors yango de l'autre ngato partout lukato partager tokota mozindo ezali banselement ezali o thème ezavuma tabunde ko tolobaki ememaki imemi division na kati na kiti ya bokonzi ya mboka o ya Congo. Et me dit parce que l'opinion eza ebele. Oya lo bibo, oya lo bibo, oya lo bibo, bien ensemble te, oya za pouvoir moko, za ba pesi mutu tout consort. Mais en compte que tala surtout na ba prophétie. Surtout tala ba prophétie ebini ebele. Émission oyo par temo to na to partager na maman Marceline oyo azana Londres ya site ya nani ya Congo Bololo basala nini émission moko en direct ya téléphone. En tout cas maman Marceline a benga ki téléphone na yo na yoko zobi obuni saka téléphone que vous allez Londres kuna fato sa émission mon biloko ezaka faut temps, il faut vraiment temps au préparer parce que vous ba devant ba tout devant ba o baza pe ba docteur baza to baza ba yebi mingi et puis bazo étudier bazo examiner ba yeba ki likambolo beza vrai. Donc tu as toujours qu'à koloba pour mais il faut que nous soit temps. Il y a un moment où on a téléphone, ils ont terminé avec un téléphone. Donc il y a une opportunité et attaquer bon peut-être dans l'occasion nous avons mukayebi. Et natali na bémission na ye naza komona na kati ya ba prophétie, naza komona na kati ya nini Congo est commis na plus de 30 au babengi ba dirigeant. Donc ba président. Il y a des présidents, il y a des rois. Oya bengi no ngam na pona nami nzambe pena lobinga oya bengi baba téléphone toujours na démission plus de 30 siko kiti ya bokonzi ya Congo nani moto oyo aponani jusqu'à présent ba te belé na Canada na Londres États-Unis partout bazo bima na Afrique et tout oya zo bima ngai oya zo mangai oya zo bima ngai oya zo bima ngai yango le betu bitem na biso nani azali moponami na kiti ya bokonzi na RDC pour le moment. Parce que tout à l'heure, la fois passée, je travaillais sur mission, il y a l'armée céleste dans le Congo. Et puis pourquoi présence il y a l'armée céleste dans le Congo? Est-ce que Nzambe a routine dans Moutouana? Il faut Moutouana kakaya pour nous libérer Congo à la roi. Il faut à la kaka David. Il faut à la kaka Toruba Neti à président. Mais non. Tout le monde Moïse a libéré le peuple Israël na kati Égypte a comment présenté tout le monde ba libérer qui ba pays mingi ba soda ba tindeki bango ba comment ba nete Jésus tanga yaki abitaki teke na roi malgré ce qui Hérode abenga ki ba benga ki roi lobi mtolobi mais a libéré biso a kenaye ozoma lelo to benga roi na biso parce que il y a un libérateur na biso. Mais tu as quelqu'un comme roi, donc il va payer Nzamba Kotinga, Moutupeta, Moussoupeta, comme on est président, à Royape, à libérer le peuple, à Yenaba, ordre, à PC qui a PC en haut, à installer, à restaurer Mboka, à quoi à Pekenay. Donc, on a des missions Nzambé, on a parlé sur où Nzambé a établi ça, où il a fait des mission où il y a na Congo, Ngana yo, Yemoko a zappé, de toute façon, à Yebi et le Kwazo Bomba. Ce qui nous tourne koya yem taibi ce qui nous tourne pas oyate yem taibi mais pour le moment toujours ba nani apoisel boponami parce que ma prophétie est bien belé mais là bokende tout temps d'abord na proverbe na Deutéronome chapitre 18 verset 21 à 22 Deutéronome chapitre 18 na verset 21 Balobi peut-être Dieu te dira tout dans ton cœur comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite
comment connaître? Babi bien, comment connaître nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Et dans verset 22, Babi, quand ce que diront les prophètes n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audience que les prophètes aura dit, n'aura pas peur de lui. Babi bien, et que ceux qui étaient prophètes à l'obi, ou bien prophétie moki l'obami, ceux qui est salamité, donc ceux qui ont l'oba moko tamson zamba l'oba kité. Ndenge to zomo na lelo, bat ba comme sur plus 30. Ce qu'on a 30, on a son gamo pe dans l'état sur 10e. Na ko mutu na question. Tant sur message yé to mutu moko bimisa lobi na ngake non et lili moko yé to ndoto moko yé. Na ko mutu na nzambe. Mais o la kisage le kona. Combat déjà sur 15 personnes déjà si bango ba bimi ba lobi ke ba fuba za ba ko kamba mboka. Il faut mutu na. Pe na okena ko le baté funa zo apena réponse bien. Parce que ça na bato mingi lelo ba consulter bango, ce sont eux ba benga ke ba ange de si. Eux ba bengi diable azali ange adekisaka comme ange de lumière. Pour ça qui ange de lumière. Mingi ba koute na bato wana, mingi pe za no sentiment, mingi za no pe ayene kaka po aloba. Mais mingi pe ba koute na bato moko eza ya forme wana. Na koute na ndeko moko ndeko wana, aloba na nga kuta nzambe akuta na ye. Nzambe abima penda ya apesa biloko et physique yé muta ko diriger soki litonga mokobo mais tant le bala na fanda na pre natali na bien ndeko biloko nzoloba en tout cas na ibité na expérience sans anango prier makasi wana za pena eza esprit de diété mais ndeko wana adutaki na mabi non alobité afuba eza pena asira kingai mais ndeko na titre le tozoloba boye et loko alobaki et salama pété azansa mabele. Pour il y a beaucoup où ils ont annoncé baye na ba nouvelle moko oyo ezali ki bakutana na bato bakukutana bangote. Alors il faut bien la bien. Il y a un autre que peuple des Congolais, votre cœur ne se double point. Tout croyez en Dieu, tout croyez en Jésus-Christ. Nous continuons à prier. Parce que nous que continue na mbutu nous que continue na vraiment na distraction moko ya makasi. Les alliés au babenga que bénédiction de ce temps yaka munguna telemaka na ba forme et belé pour empêcher. Libala malamu tangu zoe la yo bayaka ba po bachani. Bénédiction moko ngoko mariche ngoko na mbongo musala moko bien ba pression et yaka. Ba pression na soki oyibi ko simorte na ngote yango monaka situation za mo bulu po ozwa et loko nzamba pesa ki o nzambe aza bolingo apesa biso o nyoso toza ngo besoin. Alors yango to lobi que plus de 30 o balobi ke bango baza baponani mais eloko na bosenga na biso ngana yo eloko liboso to nga bosala nini to examiner ezali eloko moka bien ko réfléchir ko sala ko réfléchir avant ya koloba eza malamu parce que eko aider biso to comprendre to zala na babiloka division te to zala ko yena na ndeto to moni sujet ya mboke ko mutu musuku to bitumbolobi sujet boye ayini yo pe kutu. On peut sentir yoté mais un jour tu vas découvrir le quoi aux hommes sont pas mutono senga besis autant de bien à péché et le mot peut qu'on y a bouilli et taquer et joyeux parce que autant bon à péché il y a un autre bique tous abattu moko autre bique tous à la kaba fana batute parce que Bible dit maudit l'homme qui se confie à l'homme et l'homme qui se confie à Dieu ngala za rapena fana mutute puis na mutila za fana mutute weza la nani tout na pour respecter yo na fana mutute. On a appris na munado bapo non na rafana nzambe fana Jésus-Christ et ce qui Jésus-Christ nzamba sali grâce qui gloire les ali corona yo na kubiso le roi mais fou na soit temps même na ba chantre bato ba yemba ka normalement il lokwana il faut tous en prudent ya mon habito senga esprit ya discernement to na Jacques le nôtre vous parler na ba verset mingi mais na Jacques chapitre 1 verset tout le temps dans le verset 16 à 17. Jacques chapitre 1 verset 16 à 17. Valobi, ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Verset 7. Toute grâce excellente et tout est don parfait descendant d'en haut. Valobi, bien, ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Valobi, toute est grâce excellente et tout est don parfait descendant d'en haut. Du Père de lumière,
chez lesquels il n'y a ni changement, ni ordre de variation. Et en autre cas, qui n'a débit or, et l'on va bengi destiné, et l'on va bengi étoile, et l'on déjà nzamba tche katina yo. Et ça, l'on va changer. Et qu'on peut changer tout, varier non, et ça n'a changement. Aussi, à chaque l'on a katina, les a déjà écouté, et ça, l'engue à chaque an. À changer en gros, au moins que yo moko muto changer. Au changer, on y va boto la yo en gros. Ok, nous ça la moko izali na volonté na yete, yo moko ko kabango. Yo moko ko ta place à ma au BBC destiné na yo. Au BBC do ezana kati na yo. Au BBC talent o ezana kati na yo. De le bateau mingi auto bi ke ba chantre banane za ba pesi no ba don ya koyemba makambe belé, mais boké na ba monde à ténèbres. Pour on do bakisa. Mais ndeko ko bakisa on so BBC yango. Donc yeba ke de ezana déjà et so ko BBC yango. Donc nous avons ça et là on va travailler nango. Et le même moment de tolobi na kata ba famille bazane tina ba kodia. Papa ba pesa kodia na mutino sote. Batala ke toile. Batala ka destiné na yo. Batala ko eza kati na yo. On comprendre que na mutu te azana lupemba mo azana loko mo ya bien na kati na. Ya mba ngo ba ko ya ba ko jouer loko wana. Ba bandi ko ndote ka na monde ya ténèbres. Na bato bazo ko senga kisi. Neti ngata musu na botama na ozana na musu mutapusu. Si on a bien comme président, na comme ministre, na kepanganga o na comme son ministre. A cause kaka don o ya zupa mutu wana, ye akache pa na yo. O comme personne ozo sele loko ya yote ezali. Alors beaucoup on se photo ye bango. Ezape na basi na ngwe la kisaka. Ndingi to ki ba ezala ni changement ni l'ordre ya ko changer. O variation no ba commission ngo non. Variation la satamu da sala. Asala autorité asala apesa ka destiné. Mais hier azora va dessiner à bateau. Azuri ne peut pas bateau mususu. Azuri bara na yo akepesa il y a pas mutu mususu. Azuri mabota no akepesa mutu pas mutu mususu. Mais azana mabota neti na ba na neti na ba mabota bana mususu apesa ka bana azuri na monde à ténèbres. Ngiro ba mususu musicien na mwasi ya nini ya mami wata to bota bana 4. Bana wana yango ba kitaba to mususu ba ocha na bateau. Mais vraiment nzamba pesa yo ba zui bango. Bango bango utiliser ba faux ba yi bacho na kati. Alors tout ça attention na ba bloko mingi tozo sala. Alors na eloko nyonso zo passer le na République démocratique du Congo. Ngai personnellement nazalaki bouleversé na oyo pasaki na mboka oyo pour la kiti kaka ya bokonzi oyo. C'est non oyo nga nazalaki nango penser na ngai ezalaki que oyo babengi Shaddai a passé. Pensez dans l'état qui Shaddai a passé parce que na yebaki Shaddai azali dauphin ya Kabila. Ndenge na mona ki passaki na bloko na fa na Angola na yebika ki dauphin na fa passer. Pourquoi na lobi Shaddai? Naza fa na Shaddai te. Naza fa na ya Kabila te. Mais pourquoi na lobi Shaddai? Parce que na mona ki ka gouvernement Kabila ba changer ki position ya koningako travailler maintenant ba coopérer na Russie. Or tant na mona ki bino kwa na sepela ki ya mengi pona nini pona sécurité ya mboka pona nini na ningaki te makambo passé na Syrie et passé na Congo parce que makambo ya Syrie na bandango depuis kala maya misu nge bima mingi na lela mingi pona Syrie mama na ndako mère akanganga 4 reprises na zolela na wangana wana pena na bina mo ver na wangana pena aya pena kutanga na kati na divan na fandi abina ngozulela na bete na zuela te na banda kolela mingi papa makambo na mona na kati ya Syrie ndeko na makambo na mona na Syrie na banda guerre wana de début le début jusqu'à la fin na banda ngo kotala ngo bana bana benga rocha ndenge na zo tala ngo naza ko mona bana mususu batikali ba innocent mwana ya 7 ans akomi lokola mama papa po na bana musu ya 4 ans il y a 3 ans nini mama papa bakufi cousin soki ni bango nyonso na ba bombe bakufi bana na batikali bakomi donc naza ko lela naza ko comprendre jete nini ezo sala mabloka mboka wana na bande ko prier ko lela na ko prier ko lela ka ko lela bote mais anaki ko prier na ko lela maya misere kaka mingi parce que eloko nyonso tolo moyoka pasi zwa nitia yo moko na eloko wana salami eningo lo baboyi bana wana bakufi zwa niti lelo ezalaki yo sikoyo okufi place wana bana na yo na tanti bako zwa bango mutu ako zwa bango ti bakeno cadre bango tala souffrance wana
lelo ba peuple wana sokolo bala ba onke ba simba minduki baloba papa bakoza batobolo lisu parce que ba moni makambo to ba guerre mais to bi guerre te kenela ba kutaba kivu ba yebisa yo eze loko eza malamu te. Alors ndenge na monaki Kabila a confié ki na ba Russie rien na ngezala keke aleka pour la sécurité en mboka parce que normalement Kabila a sapesi batu occidentaux américains mikon bon batu wana nyoso tozolo batu za contre ba ontezo contre ba américain te contre ba occidentaux te on a contre système parce que biloko sami na Syrie eza eloko moko okoko imaginer ngote papa ba ida ba chrétien musu bakata mo mitu ba boma batu na ndenge moko toroba ka guerre to bino kitwa guerre te na mona ba Angola etata mundu mama ça c'est zo beta na ba vigile na ba voisin bazo boma batu ko na père on a la ligne tokobo na moi papa subi asubi na bilamba te ni tango makambe si ba hotel na masuba to mona to ibina lokito te na tande ni to ba missile banine papa bo bien monte taramboka na ndenge détruit or soki et tout ça quitté ba ngaba construire on les a sur reconstruire mais ce qu'il faut pas construire encore. Alors, le qu'on a, exact, na malam mengete. Et tu en gros, na konola wana metangu na ekomona après l'élection, parce que tu veux parler sur Nani Azali, Moponami, na kiti ya bokonzi ya Congo. Et puis la deuxième partie, on a bossé le qui na lobby, est-ce que Fachi Azali Moponami na kati ya Congo? Iteketi Chilombo Azali Moponami na kati ya Congo. Et deuxième de tout na eloko nini efandisi président Fachi na kiti ya bokonzi ya Congo. Bokonzi ya président Fachi ezali ya Nzambe eza ba question tozo tuna. Parce qu'il y a ba question tozo tuna manis. Il faut toujours la réponse, il faut toujours ka toyeba. Non, ce qui se passe na kati ya biloko wana nyonso. Alors, tant que mona ki biloko nyonso et pesa kingai ke non tango azui et bouleverse kingai na binzambe koma misiko moto na yebi afana na aza na diaspora au que nous coupons na occidentaux au que nous na américain est-ce qu'il est comme on ko ya bisosu na Congo parce que bangba tona bayaka il faut bien baza bien régner il faut pas diviser mais mboka neza ikoza diviser te ceux qui ont divisé na biloko ne koti et oza catastrophe pour et vous appelle à passer. Mais tout n'a qui toujours n'a une question. Mais la banale toujours continuer à prier. Na tout mais comment Moutouana a continué à place mais n'a qui contre n'a pas contre ce qui était papa Chilombo peut-être au monde a Moutou ali ngate non na liga mtunyoso na za bongo mtunyoso mais ngana total intérêt en mboka na total futur ya mboka parce que batuana ce que tu coopérer na bango faut yeba politique na bango il y a intérêt ya pays ezandrini ndenge bazo traiter ba pays mususu bazo traiter bango juste bien injuste parce que biloko ni bazo sala otomona Syrie ezana mawa ba grand pays ndengona ba nosa biloko marka ngona bazana bon ça fout na peuple bango itsaske ba terrain na bango mais non ceux qui bazo sala makambo eza droit pourquoi pas to boya bango c'est juste yango na mona kike et loko Russie a sala na kata Syrie vraiment Poutine Nzambe abakisi eza kozanga aza monto quand même que non azo sala malgré tout bien mboka neza économie te ko eza makasi papa économie qui papa te les deux toujours penser que non moni côté kuna base économie eza makasi oui ba komi ndenge ni po ba commander moi est-ce que tous incapables tous incapabilité bah avec Dieu nous ferons des espoirs mais comment tous ça biloko nyonso tous ça matériel tous na biloko nyonso na kata mboka mais et nous te développant mais biso tous ça avantage mais écoute à mboka belé pour nous tout progresser tout développer tout construire sous ça que y a extraordinaire alors tout est là toujours côté batouane alors bilo connaît ce tout na qui pour natali politique il y a mboka na la Russie bango dona ba aider bino politique na bango ya bino baza kuna te oh boko sanga na so mais essentiel que ba no que boza ini oh ba pesa nombo no bino mo boza mbo bo développer boza na ba matière boza na ba nini so na za na ba na ala dikablo na yo so ba sardine na peso ba sardine yo pesa ngambongo c'est simple mais ça quand tu fais ça ngambongo def ça nga toujours ba mbongo ils ont fait souffrir biso la mo monite tolobi que so to zongi to komi na deuxième partie to robake Antoine Iteketi Chilombo azali moponami na kiti ya
bokonzi à Congo. Tokena 2e Corinthiens chapitre 3 verset 5. Balobi, ce n'est pas à Dieu que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce n'est pas à dire non, il y a la force d'anga, non. Balobi que il y a cannabis au moroté. Capacité absolument so, il y a capacité en Zambie. Il y a capacité en Zambie. C'est quoi un autre lobby? Afandi na kiti ya bokonzi ezali yemba poni eloko nini efandisi na kiti wana ndeki tongi ba affection bele azali mutu banome azali mutu bacheye azali mutu neti tamusa tricher ayibi eloko mutu tolobi nyonso eza ebele oyo tokoki koloba mais ezali na sine ezali na elembo moko ozo kolakisa biso avant d'élection et jusqu'à présent nazo kango même la médiaté batuni bazolo belangote mais le lot to to comprendre to to décortiquer to kota profond to yeba ce que zayi to zayete to ayibi to itanga maki ou bien nzambe ndatingi to nzamba tinjete mais pour la ko nzambe to tana nzamba papa destiné ou ta pa nzambe. Donc, et là, nous sommes ça, Nzamba Salian. Au moins que tout le bandit te dit déplacement. Bah, tchèque vous a président Moutabé coup d'état, tout a y bien. Et Zalaka, n'en a outil goloba. Mais Nzambe a ça déjà news. Où on est en volonté, n'a pas qui va changer. Alors, tout le monde qui a vu ça, tout le monde a élimbo. Tout un exemple, Yambotama Jésus-Christ, tout le monde qui étoile. Bazo bagé, mon ponamimoko déjà si aïe, mon kondimoko aïe, Emmanuel. Ou doba ke nzambe kati na biso ezalaki en signe étoile et la kisaki to moni songe ya Joseph tanga lobaki on bande ko mwana asala kisi signe ya makamu susu ndenge tozomona kokola na biso ndenge tozomona totambola kata ba quartier na bakata ba famille okomona mwana bazola kiseli sapi mwana oyo tozomona ye mayeleleki mwana ya kozala muntu mwana kozala boye mwana kozala moyembi mani okomona pe mwana na ko moyembi moko munene badwa bi na quartier babande ko lobane déjà pourquoi akomi yango ndengwana ezaki eloko déjà botami nango ezaki na kati na ye ezaki siku ebanda kobima le ndenge moko te to lobi ba mama ba parents mingi ba bebisi ba destiné ya bana bango na ba séparation ba vie ya bana monsieur ko beba ka partir séparation ndenge tika mobala na bana wana ba kobeba destiné na bango bebi il faut boza na mbali wana ou bien boza na connexion na ye aloba maloba kitoko soki te ba vie ya bana na kobeba alors bien qu'on se comprendre na te mingi ba kena ko teka ba destiné bana bona banganga tango zokota ba moni ba manga ya kotenga na mufude na kati ou ya pena ba etela wana donc à partir de continue nganga sa moni akopesa sans condition tango bandobi ya bana wana abomi banga zu l'étoile wana akomi koteka o mutakezo akoma nani PDG ba pese ki PDG o akoma boy ingénieur ba pesi yango mayele ba pesi yango eza mayele bana na yo oyo keno kabalanga ba pese ki ba jeep ba pese ko bandako ba carton ba pese ba mituko zotambula ba jeep wana nene za ba manza za sari eza ba cercueil ozo tambula nango yango zo mona tango o cercueil faut pas ba fule yango kaka ndabo eziki yumo ko kabango alors to keba na biloko wana yango na obi elembo moko ila kiseke elembo ni zo lakisa nini na dimina yoka na ba media nyonso na tika ko kangote. On a le tout examiné avant élection et après élection. Avant élection, et nous on les araki. Donc kende na mo o da lobi ke sondage c'est le moto za ko sondé. Sondage ezali action ya ko sondé de reconnaître la profondeur. Sondage c'est le moto za ko sondé. Azoko lubandeng na bia bana musuba kadi abrina na bomwana bazola kise misapi ya mumuna ba mama mingi ba moni mwana ba kumula kise misapi ils offrent mwana na ye ap banda ko protéger pour batu pa miso mabe déjà babimaka mwana autonomo na étoile ne ako brûler mbonda tene bebe atelemaka ba niko sa plan ya ko détruire alors tokeba yango ba bi sondage est la kisi future
sondage ezolakisa eloko moko eza kobrûle, sondage elakisa eloko moko ekoya lobi. Soki total na biso awa, soki total na biso na Europe awa, souvenez na kati Europe awa toza nini, soki d'élection ezali tokaka sondage ezopesa ke no partout mbena ezopesa ba sondage ekolo, sondage au moment na plan d'élection aussi ekopase kaka le même parti bandolo ba sondage yango est passé. Donc sondage elakisaka déjà mutu wana akozala yango. Soki tokoti na kati tokomona sondage esika oyo ke bitumba ebandaki, bitumba ya Fati ebandaki na sondage. Bato mi balobaki yango te, bato mi pe bazolobela yango te, bato bazoloba élection, mais sondage bato balobela yango te. Or na sondage tango nga namonaki sondage ezobimisa yeki tali na tête ya sondage na aki na kobanga mpona bike mais moto soki a passé donc ekozala mobu parce que akopele na bato oyo bakoka kotia division na kati ya mboka. Donc bato ne basali na siri na aki na ba négativité te, mais nazaki na kobanga ndenge wana na ndo prier nzambe no ne putu tika moto wana pour de passer, mais nazalaki na assurance mo pour bike moto nyonso apona ka dauphin mtale kaka ndenge leka na ngola toyebaki moto nyonso eza prophétie te, toyebaki ke ndwala ti moto yo onani akoleka. Donc yaki ndenge wana, mais eloko pe esali ti ekoma ke chada ya passé te dango tolobi. Pourquoi armée céleste na mboka wana eyaki bouleversement, mais bango pe ba comprendre te eyaki pression pe ya batu, pression internationale, et puis eloko pe salami na kati wana soki lelo guerre pasaka na kati ya Congo ndeko nanga makile ndaki sopa na mboka wana o ba prophétie wanke wana eza vrai. Et puis ye gouvernement o ezali na place bakotaka bayebi soki nga sali kamfa ke le concité batu ne pe atuna ndenge ni boye po soka forçaki engaki ezala shit na bango, et puis gouvernement presque batu mingi banga ba boma bango banga ba kufa belé, et puis banga ba tenir sur le pouvoir te, mais engeza la catastrophe. Mais si ko bango mo mabanyi dans ko banga wana babino na pression internationale bani na bablo sous ba na monde ya spirituel yango mayi mo ba sala autrement te ele ko nini eko sada na autolobie ke sondage et pesaki ezalaki pe gouvernement nini sondage et le ko nini esengaki Fati abima triomphe, et puis abima triomphe et puis abima gloire pe ma victoire. Alors yango to mona ke na kata sondage bitumba ya Fati et bandi. Fati abundi na deux camps, abundi na kana ye moko ya opposition, et puis azobunda na kana ye camp o etali ya adversaire. Mais na yebite peut-être ye mo pas yebite. Mais ce qu'on l'a dit en réalité nde makambo ngo ezali. Omoni tango bi réunion ko kende na Genève, eza place au makambo plein salamaki. Pourquoi on a examiné na mituni? Pourquoi tant moto ba sondage zo pesa boy? Boto zoate to cheka kaye, to appuyer. Mais il faut qu'on ait la réunion. Place makambo et bandi bitumbane na kati ya kana et puis na kaya mususu wana bitumbi bandaki wana. Mais à partir de sondage wana, sondage o mona maki wana, ba mona ki déjà et sondage ni songe ya Joseph, ba mona ki déjà étoile ezo brûler. Que wana oyo, mutu oyo eza déjà bache sin. Alors il faut qu'on luka ko dérouper encore. Là, c'est bitumba Fati et bandi. Mais évitez ce qui est mot à se comprendre. Peut-être qu'ils n'ont pas en attendant ça. Ah, maman donné, ils comprennent, ils étaient comme présent. En tout cas, ils nous comprennent, ils nous comprennent. Tant que nous comprenons, peut-être à vous comprendre. Nous nous appelons avantage, nous pouvons comprendre. Bitumba peut vous parce que si on a le but bitumba, on ne comprend pas. Pour jamais, dans mon état, on va voyager, à le bâtiment. Parce que nous avons un sondage et il est belé, il faut que vous puissiez aller. Maintenant, on a été assez bien, on a fait baquet, vote, les dossiers qu'on a compris. Nous avons espérance sans ça, on a compris le mot. Mais Azar Bunda. Mais de tels que tant qu'on qui kuna, tant qu'on a signature, à comprendre que les gens qui non, nous battons dans une personne à Bango, nous avons tout travaillé ensemble. C'est comme si Bazo Ningangate, à Sabinini, a éloigné. Donc éloigné à l'onglet signature. Papa biloko na zolo ba fanda zwango na molimo ko zwango na musunité zwango na molimo fanda examiner makambo na zolo ba omona bitumba mingi nini ezo na mboka ona eloko tozoluka solution ensemble
Et nous connaissons au EPC qui tout le bac Fati présent et à présent Fati et nous connaissons les ça naïe. Kati naïe azalaki na bolingo. Azalaki l'esprit, il y a unité et puis azalaki na humilité. Biloko na misato. Or na bolingo azana esprit au babengi di commandement. Azana esprit ya kolimbisa. Ndenge ti acceptaki que non Kabila soki sa proposition ya ça que nini mais accepter na mabe autant suba doit ba sala aninga accepter mais arobi to travailler ka ezamboka tout temps zamboka au Rwandais to ya to luka solution parce que moni ndenge to zolo baba Rwandais papa to sala keba au moni tant to luki un pays et ko aider mo pobo longola bo déloger un président musa za na kati ezaka ba problème même na Syrie ndenge o nike bisa ko boto mboka ndinga ngote. Alors, dès que tu acceptes Kango, il faut tout le cas que non na malembe. Na malembe, il faut tous together ensemble, de façon pour tout récupérer Mboka. Mais ceux qui vous a divisé, mais bon ça, n'était pas bon de vous a divisé pour bombarder. Et le dernier moment de la Koloba, nous devons na kata quartier, ndekuana, badako sona na mwasi, so babina tongo, mais bitumba, na kata quartier de Baïba Bangala. Jour où babunda ki bon camarade ni su côté bazo bunda na mwasi camarade akangi pe na mwasi akangi mwasi donc tete mususu asili mwasi mobali kuna bazo discuter mais si ko façon de kuna simbere ki mwasi na yende ka kangaki asili eboye ndoko on le comprend peu louche ta pression sili on la tika mwasi ya makanga ba mwasi bo ndeko na changer ki makanisi aya bi mais pourquoi aussi mwasi na ngabo ah batumba comprendre wote le temps ba ko discuter non na tika e tanga bendi mwasi na ye ba kepe kwembeni ba fandi ba sona mwasi na ye ayeko comprendre que des autres dans sala bango ezalaki ndeko wana parce que mon qui manière façon à simbere ki mwasi les jours ba sangana mwasi na ye ba bandi ko vivre dialogue ekoti na kati na bango ndeko wana kimi e ko bima ke ndeko wana ba sala makambo na po azwa mwasi et c'est ça senge ba usala le peuple congolais. Mais si vous savez quand même unité, comment vous savez? Mais si quand tout le monde fati, azaki na bolingo, azaki l'esprit à unité et puis azaki na humilité. Yango était mené de façon abîme vainqueur. Parce que biloko wana, vous appelez comme ça dans nos macasité, mais te nous en ango, nous en bas qu'on bénit. Parce que nous en bas benza te que dans l'église, nous sommes pas ça mais ça ne bolam. Mais nous en bas bénir dans des mukole comme tasambela. Parce que ça le biloko mona kati o nzamba lingi bolingo tout unité. Parce que c'est total na proverbe chapitre 15 verset 33 balobi que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et la l'humilité précède quoi? La gloire. Balobi bien la crainte de l'Éternel et enseigne la sagesse et humilité yango précède quoi? La gloire. Yango et précède gloire na. Donc, azamo bunda bitu na yimita mzozo comprendre te ti akoni na place moko o itesani. Donc, elinko moba fati azamo tumoko oyo aza a community exemplaire. Azo lakisa. Essaye ko comprendre biloko bazali na stade. Na kate stade na bali na lota ki na loti na ndako na ina sima en pour les athées. Mais pas ba fani ba afana di banda fani penana ti na ba se na ba bazo sola. Et puis landa na kate stade des ana mosa na nzambe wazolo bana so senti undrina banda ko soye minu na papa za babilo ko izola kisabilembo aza mutu moko même lelo bato mingi bazo comprendre forme na été musu bazo benge donc humilité leki bokitisa wana za pe ya nengo na tabo za pe présent non c'est ça la qualité so totali Jésus-Christ ozotala lelo forme Jésus-Christ amema ki ministère na ye azala ki humble soka ko mutu akoma na niveau ko sukula ba porte makolo mais lelo kene même na ba prophète kene na ba sana nzama mingi il faut me belaye chakos il faut ça l'aider il faut qu'on manie il faut qu'on monene nzambe mais Jésus non ta la forme azalaki est-ce que vous voulez ko tamuna ba limousine na ba bloc amene oui mais et non quoi l'accès na quatre stade wana ceux qui ba ça nzambe ba comprendre ki ngote musu balate ba veste balate pe nani tout ça mais tala ndenge azalaki aza côté ya bango azala ki sa bango bena ezala ba signe nzamba ko molakisa comment peuple congolais ko sorti na likambo o ezana Congo ezo senga bolingo unité et puis ezo senga nini l'humilité et tala siko na plateforme e ba formaki et kendaki na kata Genève
na kati ya plateforme wana soko tali yango biloko ezate bolingo ezate unité ezate et puis unité ezate okomona mutu azali na position na ye alors ezolakisa déjà eloko ezaki ya malamu te oyo eloko nyonso soki yaki deja nzambe yaki salamaki ya bien bokozala ini lelo soki tolobi bato wana nyonso bazalaki nsima na ye baapuye ye batiaki ekende liboso nde lelo même gouvernement na eza na grande pression mais mpona nini division ekote na kati yango tolobaka Fati aza exemple azolakisa eloko moko na kati na biso il faut to comprendre yango même si tu dis basal na nzambe bozali na kati stade wana boza ko balobi be mokonzi alobi tosalaka chaque année kokumisa nzambe mais bozala d'exemplaire ozomona biloko mingi lelo bozosala na kati ya bamedia bato bazomona yango bato bayebi yango bokanisa te bato bayebi yango te bayebi ezwa kaka exemple yango opesa les deux serviteurs mwa minene bali na kati ya stade wana mpona faire comprendre bino makambo osalaka bokeba moko alinga asala moto mabe likolo ya mbongo obeti mutu aza mukolo likolo ya mbongo to bozo pressionner bozo kotake bozo traiter mal mais mosusu na kati église alakisi azopesa moto mbongo monta ya mosai na nzambe oyo l'église mutu ayibaki o azwaki konto ekoki monta na bizwa kende nango ozomona biloko wana tu bozolakisa bongo na bato batala na media bazoba te bamayele balandaka pena likambo nyonso na point bazotia bapoint bavirgule bazolandela ezolakisa déjà boza bomoko te mais bozali na kati stade ensemble alors tomoni yango toyebi ke Fati aza eloko moko exemplaire na biso aza kolakisa oyo babengi ke amour esprit ya unité et puis ya humilité oyo ezali ke yango toyebi ke kolimbisa parce que comme il y a tant de réconciliation et comme il y a tant de nous allons ensemble côté les misamboka wana et ça sous tant tout à côté la télé le connu ce salami bon nous ensemble ce que vous ça la même table rond ya Congo ou était qui à Berlin table rond ya Congo bino ba grand nyonso ya Congo ba on sage tout wana ba tout ba veillar wana nyonso ba tout vous fala bon nous allons ensemble bon ça les locaux mo za la universel ou côté les misamboka peuple ça lembi et puis il faut que je m'achète alors ce nous a kaka non là comme ça on a coincé pour tout non yo peut tourner goya ton dit président na télé ya président a tiré libela non a kolongwa mutu so akoya tam se ko za la yo tam se ko za o tam se ko za o so e comme tout le monde dans le week nga pera coincé bon donc il ka boko tourner c'est comme ko tala ba mboko ndenge zo progresser bon ça là tout be conquérir ba o ba beng ba grand jusqu'à présent bon c'est toi sima ba tonta maka ndenge ba alors tout ça vraiment président na babiloko wana yango to moni Fati ayobi ayibi bokonzité pe aza nominété Fati ayibi ki mokonzité aza nominété étoile ne se monaki na sondage la kisaki ye mutoza président et qui est azui eloko oyo o babengi ke azui eloko what belong to him azui eloko o bangai bazwa donc eloko ezaki ya ye donc esengeli ke bani ba botolango omoni ndenge nzamba salaka omoni na vie mon frère ma soeur mutu soka salo mabete kongo salo mabete mutu soka za bien pana yo lingabo za ensemble mais soki olingi oderute ye osala eloko moko oyo mayele ya pelengendu obalusa nzamba koconfondre yo biloko oyo ezosala na kati ya peyo na nzamba solasa biso biloko moko oyo ezali baphonique biloko moko oyo ezali basine mais pour comprendre yango faut ezala spirituel il faut ezala mosika yango moni bato mingi oyo bamonaki na sondage mingi batiaki deja babeki Fati mutu ala président bayebaki baza bato deja si bamona ndenge nalobaki ntango nazoyebisa ndeko wana ke namoni banglais bakobima na Europe andimaka te mais ntango babimi abengami mekoma ngabi namonaki parce que nasantaki deja bato lokola lokolo moko eza na kati mokuzu ebanda façon elobeli façon agissement façon na bango emilakisaki deja elolenge moko bato bamonaki na mosika deja sondage eza ye même le gouvernement asamonaki donc soki tolobi lelo ke no a été fait makambuzu bana za nonsense eza nini te eza pena bacheye papa ndenge na lobi okoke na nganga oza mwasa mabota nganga peso mabota te oza mwasa mabota okoza lelo ozaki na ope président to ozali na ministre
ok pas nganga ou apesio assemblée ce qui pas yebi nous allons président à ce qui a kangoni esclave mais ce qui a yebi nous allons nota ko luka mutu so ya apesio ndeko to lobi ezaka pe ni moi mais étoile ya fati et la kisaki mwana wana zana basini ya bimendo et la kisaki mwana yo akozala mwana ya komona na sondage et la kisaki déjà signe ya elemboke ye muta kozala président ya mungu abaki prophétie bakanga maika ne loko wana mais mingi bakoma na confusion pour ba yebi les gens qui mokonzi sur place dans la vie dauphin donc il faut que ba mingi bakota na confusion abandi bien à monaki mais azu sondage à tango par donc c'est que l'élection et vous en avez forme ébérée. Deuxième République, à côté de pouvoir, à cette élection, le Kabila, papa, le père, à côté du pouvoir, l'élection, et fils aussi, l'élection. Bon, on a bien, bon, on a fanda penda examiner en gros. On peut comprendre et nous connaissons la carte et nous connaissons la carte. Donc Fati a yibi ki bokondité. Fati a joué le kamutute. Ce qui est moka so comme yebate ba nommé pété. Donc le lobby ko ba ke Kabila za kwa nganga. A yibi ke no ya bene loko ya yi. Même ba le bo ba sala ki ba blog na obani. Et za ki da signe mona ki na sondage ezai. Ezaki yi. Donc ezai nda bonyete. Mais e ko ba te so ki mto pona ki ete ndeko to lobby bo ke ko ba na ozo tete ni non. Continue à vivre la bolingo za nango. Na unité aux anango, espère unité, mais na humilité aux anango, yango doko nzamba lingi. Yakuluka ke to sangana, to travailler. Ezambo kanabiso to tambu sango. Tala lilo, e bandi ko potani, e bandi ko bota ba division, ba séparatiste, doko moko c'est impossible. Papa ensemble bo fanda bo telemisa mboka. Et nous connaissons ça na tana, ngozana butu nango. Destiné ya mutu, ba benga ka destiné. Destiné ba bundisa ngote. Ce qui déjà nous a ça checker le qu'on est bandit de Rosala, babunza ngote. Au cause ba conséquences graves. Destiné nous doit babunza ngote. Parce que destiné et nous t'a pas nzambe. Et nous t'a pas s'attaquer. Donc destiné na yaki ke akoza mokonzi. Akoza mokonzi. Yango to ke bato za vraiment prudent na babloko oyo ke tozali ko sala ngo, so totali fin ya bato oyo. Fin ya bato oyo, lelo to moni fin ya bato oyo bazalaka. Bazali ti topé ça que bateau fait à bateau ya babunisa ka dessiné tala fait na bango ngezalaka basuka ngabe ozobunisa mutu aibino likambuti au monde kozana ba problème à toi conseil na ko pensa na président Fati a continuer ko tia nzambe liboso o la mina Matthieu chapitre 6 33 chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et ce que yebi que dessiné uta pa nzambe protection on fait zaka pa nzambe mais ce que quelque part yo moko comprendre ce que côté quelque part au bebisi makamnyos na ibeza passe dans présent ni pour ampe sa pena na nzambe donc bazaka neti na doute mais avec Dieu nous ferons des espoirs o nzamba sibi o nzambe akangi mutu jama kota ozala mutu moko exceptionnel continue na lire wana parce que surtout le but dessiné et bebaka yemoko ko bebisango toujours exemple ya présent o babengi Morsi égyptien o ya kufa na prison oui pas la joie qui est la président na province na bango na région na bango région pauvre région moko pauvre ko sakanate meta eko comme président mais il no koni na moxi azaraki na bolingote azaraki na esprit unité azaki na unité azo benga na basoda un civil donc botanga sécurité et puis azuba ndeko ne ba mizima kanga bisu ko computer na bango ozomona tala bilanda biloko ne mais fait et suki neni mais azaki mutu mo destiné à président mais biloko ne zakati na été à pedraki akufi ba ti charge tout à ça c'est ba manifestation ba kufi ba ti na prison charge un peu na mutune akufi a bébisi destiné les mogo alors les mots tolobike papa Fati le président c'est le temps c'est le moment yakapa nzambe parce que balobi na proverbe chapitre 16 verset 18 wabi que l'orgueil précède quoi la ruine orgueil na ruine et puis balobi et donc arrogance et même ruine et puis l'orgueil et même na chute. Alors tant que les orgueil mani et même na chute. Yango était to komi na fin o ya parta le loto loba parce que to zo il attend to éviter télévision s'attend yango surtout continuer à sujet mususu sujet kana ko pesa bandeko pression za mabete pression za malamu mutu sa taka pression mais to pesa na nzambe na plutôt tsa nzambe liboso parce que pression peut zo me mapé biso moko to za boter
ya makamusu tozomona na mboka pression soki eleki moto akolokota place ya mabe mpona nini asiluka protection makasi po azongisa biso mabe. Alors tokeba eloko wana tokoloba bango dans l'avenir oyo likambo ya pression likambo ya révolution ngolakisa nini ete conséquence yango mpe eza nini yango oyo te nazali nango topartage lelo yo moto oyoki yango yo moto oyoki tozali ensemble zwa mpe partage yango soki kokomisa yango meme na papa Kabila ayebaki non il faut travailler ensemble na kosenga na papa le président Félix Antoine Tshisekedi et puis na Kabila na gouvernement tout nous ensemble na yebi bitumba mine ezali ya bitumba ba grand oyo aza kota Russie oyo aza kota américain donc ils ont ça no confusion mais bo fanda ensemble bo sabandeko bo luka solution na opposition tout oyo ba bambemba ba kato ba fayu tout bo fanda bo ba na solution idée oyo fayu apesa ki ba sala soki plateforme moko bo eza idée bien bo fanda bino ensemble bo luka bo zo loko moko bo luka ke bo telemisa mboka wana eza mboka na bino soki ni robo bo mission bino tout bo za bien mais so bo mission peut être bo na chobo bo kenwa. Alors c'est le temps, c'est le moment pour que nous sommes tout petit kabadloko cotisation tout petit kani tout nous ensemble tout nous sommes mboka n'étellement peuple pas fanda kinya popé biso nous partout aux choses en valeur pour peuple à son valeur te mboka bazo souffrir yango otenzai nango na pesi na silisi ma enseignement nangai la fois prochaine to konuka to parler au susu et ça est bien pour na ou babengi comment connaître le corps, l'église du corps de Christ, et puis tu parlais dans la pression, où tu bengi qui la révolution, où tu bengi qui enlèvement, nous sommes zambé à Kuluka Tchakati na biso to parler nango. Na commune à fin, yango été bon banam to la prière de façon to prier toujours ensemble, surtout dans le pays na biso et surtout aussi dans nos frères et sœurs, to moni oyo makambo ezole ka pression ezole kana monte bato bakomi kokufa vraiment mingi ndeko na ngai tokomi na temps suka ngo bate Jésus azoya temps suka eloko moko ezoya na kati oyo babengi tribulation ekoya makasi bato bakokufa oyo bamort sibi makambo ebele donc ezosenga ngai na ofuto telema na babondeli mpona to se protéger parce que eza vraiment eloko moko ya blaki te. Alors yango ete esengela biso tokota babondeli tokosambela mpe tokotika nzambe nyonso na maboko na ye ye mutaza nzambe mutazali oyo te akambaka biso. Nzambe papa nzambe ya bolingo nzambe ya solo papa tokumisi yo totondi yo tosanzoli yo po te oza nzambe yo mutokeli biso papa merci yo ozalaki na biso pe yo osuki na biso topesi lisusu bakonzi ya biso na maboko na yo etika ete mateya oyo esilaki koteyama Seigneur oyo nyonso ayoki yango oyo nyonso aconnecte Seigneur pesa ye mayele tika molimo mosantu esunga ye azwa yango na mosuni te mazwa yango na molimo ete aexamine yango po te lelo mboka wana eza na kimia papa topesi mabota nyonso bazosufrir topesi bato nyonso oyo baza na baproblème mboka oyo moto mosusu akufa likolo ya $5 moto mosusu akufa likolo ya $2 ya $10 azangi me nzambe topesi nyonso na kati na mboka wana Seigneur topesi bakonzi wana bazala ini bazala bomoko oyo nyonso lekaki liboso babosana bafanda ensemble ete tika yo oza nzambe papa pesa bango mayele mpe na baserviteur bapapa molimo oyo nyonso baza na kati na mboka wana nzambe aza koloba na bino bokomi okota na bisika ya mabe ampule eza ya kokufa lumiere eza so kati na bino te me ekomi temps ekomi moment nzambe aza nzambe azopesa ntango mpo aza bolingo me ntango atelemaka bandeko na ngai bapapa ya molimo bokoregrete wana eza na suka te naza kosenga na basenga nzambe oyo nyonso baza na Congo boza na vie ya bien te boza na mituka te botambolaka makolo bolemba te bapapa bolemba te nzambe atikaka bana na ye te nzambe azotala bino souffrance oyo boza kosouffrir boenvie bato wana te me botalela bobe nzambe botika mpe kosambela te botia Kongo
mabondeli nzambe ayokaka mpe ayanolaka aza nzambe ya biyano akopesa yano mpona Congo meme lelo te meme lobi te me aza nzambe papa topesi vi na biso na maboko na yo topesi peuple noir partout en Afrique na maboko na yo mpe na baeuropéen bato nyonso nzambe oyo osali na mokili yawe tika okamba bafamille obomba bango na mapapu na yo nzambe tika liloba na yo ekota kati na biso liloba no ekoma estile ya vi na biso nzambe merci ete nyonso ozopesa biso toloba oyo ete inspiration oyo na parole ya sagesse mpe na baparole prophétique Seigneur continue kopesa biso mayele nzambe merci tobele biso kombo ya Yesu Kristo tika mboka wana eza na kimia na kombo na Yesu mpe tosi koloba amen. Kombo na Yesu Kombo na Yesu